Émission na bino fait vert, les émissions et je la rabino toujours d'actualité pour na kosepeli sabino. Le lot toza na maison beauté chinoise. Toujours na cadre na commune Lemba pour toye bakaka bandeko ba travailler ka ndenge nini bandeko ba vivaka ndenge nini musala oyo et aboutisaka bango na nini epesaka bazaka pe na ba retomber ba revenu pour bandeko mususu lelo na kin bato bakoma po asala olo wa bengi musala ezaka oza na matricule. Or ce n'est pas ça. Nyoso tout eloko nyoso tout moto asalaka oyo atokela kango o azola kango pe mo ba revenu eza pe kaka musala eza te kaka fo ba engager yo na kati entreprise et puis sont des jeunes à féliciter comme on ande ko sali mo entreprise na yemo boye azozwa moi un petit rien mo retomber azo foutela ngo pe ba palin azo lesa bana azo déplacer en tout cas puis azo servir population. Bonjour ndeko na ngai. Bonjour. Est-ce que toye ba kombo na yo? Bon, ngai kombo na ngai Tsunga Mikili sur la poto. Tsunga Mikili sur la poto. Tokutio a na kati établissement chinoise. Yo zana na kati ya. Naza artiste esthéticienne. Oza artiste esthéticienne otangelango? Wa. Natangelango na Boanya, nazo pe préfet. Boanya ezalaka. Ezalaka na Victoire. Betela biso non masolo ba musala na misala na bino bosala rango ndenge nini tout ça tout consort ba fidèle international ba loba yoka. Bon biso musala biso souci na biso mingi ezalaka ko bongisa ba mama et puis ko bongisa ba congolaise nyoso. Donc souci na biso ka o premièrement to zaka nango no yangwana. Idée na biso zaka to bongisa beauté ya ba mama. To za beauté ya ba mama ba congolaise nyoso. Beauté na bango biso muto simbiango. Toujours ko continuer. Est-ce que tout le monde a toujours mona bandeko mususu bazo na mona na landa histoire moko boye ndeko mo azaki rouler na kati ya voiture amona muninga yazaki na kati ya voiture tantine mo bozo leka na kati ya voiture na ya mona ndeko mususu na babenga ngo bakashi ba betaka na banzoto ba tatouage amona ndeko mususu tatouage atelemisa camion na ye apprécier au chango bien comment. Bon biso toza artiste art eza na limite. Biso tosawana tosalango mutu yo mokonde soki o memi mutu na mutu za na ba conception na ye mutu na mutu a mema dimension a rejoindre art na ye et puis ndenga ko développer mutu na kisi na mutu su a sa on est tinga beta ba tatouage ozomona et ça ngona na kisi et ça ka esthétique na apprécier qui et na zui na che na ça nga mutu akisi te. Il y a quelque chose à tatouage, on a qui s'y met non, et ça bon côté. Boss Langai, mon boss, j'en profite de te saluer, place aux Alice, boss, c'est les big boss à moi, Sibumu Tombo. Na pesio ba coup de chapeau boss. Boss Langai lobina tuna yo, na tuna bino, na kata établissement chinoise, na tuna bino, est-ce que Moussa les Agaka faut pas payer son matricule na kata entreprise bien comment? Bon, biso, toza ba jeune toyoko découvrir et puis toyoko utiliser adage baloba na biso qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a une sorte de gens. Et puis mon konzambo kaloba na biso to créer. Donc toza toujours na continuer à créer et puis toza le chômage na mboka. Aussi on appelle ba soutien na biso ya makasi na ba konzamboka ba ko soutenir biso quoi. Soutenir bino net na nini? Ba soutenir biso na ba matériel. Na matériel. On ba salon na kendari dernièrement en ville na beauté chinoise ou ya ville ya ba chinois na kuti bango ba gagner biso na matériel. OK biso to na matériel te mais to na musana mutu nena boye ezane lo monter beauté chinoise ou ya ville o ba chinois ba salaka o ngana o lemba na sala ngo izati na bi ko planter na bi na longo planter rapé oui na bi ko planter puis na longo na longo la voir même na ba tatouage wana oh na longo la rango ko beta ba ba ici la raté wana elongwaka olongolonde na technique nini technique ou tes ba produit sali to kenda ko découvrir produit mo reso ko longola ba tatouage donc tozo senga l'état congolais aider biso kana matériel quoi pour biso quand ya loba na biso to créer to za peine associé ko créer to za wana to diminuer chômage obi comme to za ka biso mbaleti to za au moins 4 à 5 personnes to za la place donc ezo diminuer déjà chômage dadinsa na les big boss ya Vodacom on a linga benga mingi les double manager abina tuna bino question.
est-ce que basi na bino pe baye bara musala tant bobi ke boza 4 boze belé en 4 est-ce que basi na bino pe bayaka en établissement baye musala bosala rapport au mona bandeko mususu alobake na sala na ville neti mutu mo afana na kati ya bureau moko quelconque or ozana kati établissement no sapi fier nango mais ozo bimisa ya batu misusu pe songo valeur ole pe sa art congolaise valeur. Est-ce que basi na bino bayebi ke bosala musala eza musala oyo lenga na yaka na ndaku asinga ngambongo na kota liboko na pesi do pona la kisaye eloko nga na salaka na kobanga nini yango nde eza oyo esalaka nga na etozala poso na zongi na ndaku maboko pamba eka senga mbongo na bisa te loko moko te na limite ke to continuer ko sala na e donc makamba soni wana awa esalaka te awa association to bosser dire matches à la wo. En tout cas, tout ça, pas de complexe quoi. Pas de complexe. Tout ça, moi, si nanga ayebi awa, ayaka pe awa, na bongisaka e. Nenga mona collègue nanga artiste oyo chinois décor. Moi, si na ayaka awa, ayaka. Awa to bongisaka e. Donc tout ça, wana mambasoni awa resistaka te. En tout cas, fidèle internaute, bato baza partout dans le monde, bana poto, bana États-Unis, bana Canada, bana Angola, hein? Musala nyonso eza musala to pesa rabino peta ya mo ba conseil za teka to lamba to yambela rabino ba musicien tout consorté mo photo yamba bande kwa boye po boye ba pe ba faisabilité na bango ba ganyaka ni bazora nini ko lingara te ko gouvernement zo pesa biso musala te nini te ngamutu na tangi non soko tangi ko sape ko créer pe emploi moko ya yomoro personnel o engager pe ba ninga mususu ba coach na kati établissement bezo évoluer c'est bon hein. Netito tozo net exemple na biso monga moko na ke na mitangisi na journalisme na zuma le moko na bandi ko travaille pour moi. Donc eza vraiment malin mingi to encourager bino bande ko bona poto ko za grand prêtre à bololo te boza le roi ba grand prêtre Sibu Mutombo hein azo créer ba entreprise ba mini entreprise belé na kati ya Kinshasa. Féliciter mon boss, coup de chapeau, respect. Ça c'est l'ordre national du léopard bijou grenadine. Tozo ngende ko na biso. Tozo mona bozo tia ba mama ba tatouage tina ba sexe vraiment ça fait mal hein? Ça fait mal. Et ça moi passe au tia mama tatou na kati ya sexe. Na ebite yo déjà le rabon e komela yo. Bon ngai na sawana mutu soka ye alobi na ngai nazana besoin au salange loko boye. Donc nga na sawana devoir na ngai zaka na sala o ya ye nango. Donc nga na sa docteur. Et puis na sa docteur ya beauté. Donc mutu soka ye alobi beauté na scène ko na ngai. Équiparaté. Attention aux émissions fait vert hein. Équiparaté, eza ba partir ya nzoto. Poto bana Angola, bana États-Unis, bana ya Canada. Parce qu'on m'a bien là, merci. Et ça, bah partir à Nzoto, n'engue ça wana, mutu soka lobi, salanga awa, ngai des fois n'engue ça a quoi que ça peut, bah principe n'engai. Lo Nzoto ninga na raté. Et lo ninga na raté. Ngai vraiment personnellement bangi ça ngai, bolimbi ça vraiment so na zaki ko sa boulot oyo. Wana pena no boya ko refuser ko sala ko tona po na ebité wako kangai yo botelanga problème. Donc et ça là moi passe. Et bilo quand tu ninga na to ça peut correctement aussi signaux. Très à l'aise. C'est vrai. Et puis na boya ka kutu po basi misu basaka wana o sala eboye awala lisa misu. OK, nga na technique musala ngande na yebeli yango. Na yebike ba cha olala lisa misu eluka ke mbongo e futa mananu te. Musala ke ne gratuit. OK, pour éviter nyoso wana na sala concentrer mingi na musala ngai. Nga bénéfice ngai ça na sa musala na so mbongo. Ba on etikali wana eyebiye client. Mais nga na otala ba avantage nga plus que mbongo. Et le bana ngofé nga parce que mabiala na masa nga Christa Versailles le petit Jésus chinois bi marambo cette belle za na pointe donc minga lo ba kuti sate. Vraiment bana poto bozo kabango yeyo. Oh bana poto donc baza très fâché par rapport au comportement na bino. Bande ko mususu yo te pour yo se défendre lobi na obia bande ko mususu mona asala moi ça mona poto manzaka faut passer moi respect quand même hein asala manzaka et comme manzaka et comme yote simbanga mo koto faut te pesa ape ya bangote bande ko mususu mona yimo sa yimo ote simbanga ah aussi to mona ekoti ba masolo mususu en tout cas eza malamu vraiment te babilo oni sa bongo hein osala mutu manzaka po bande ko belé baleli manzaka oyo kaka. Bo simbi basia batu na banzoto bo passer bango ba rapport c'est pas comment expliquer ça
c'est nakoko expliquer ndenge nini ozo reconnaître que bandeko basi musupe baza faible bakoya rapina ba erreur oyo ba problème oyo eza ba imagination ya batu nakopesa exemple moko oui nakopesa exemple moko balobaka bana maki o batekaka ba maki ba imaginer bango ke batekaka maki batiaka pe na drogue na kati no mais nga na vanda na bana maki donc bazala na temps ko tia volume na kati ya maki ti donc ezaka ba imagination ya batu donc ekoki ko silaka te ba imagination ne ekoki ko silaka te on est ça loin nature na et surtout pour la biso ba congolais ezaka nango bongo so ba moni eloko moko ezo évoluer faut veut dire ba contre molema quoi faut ba ya ba contre carré ba contre molema ba sanga raté yangona venanga faire rigola le padre merci na conseil nenga lobe na biso abito bossé di biso tozawana kaka souci ya ko bongisa ba mama veut dire toi beauté chinoise tozawana pona ko bongisa ba mama devant na biso tozananga yangona ozala faible te on est talonga na taka avantage yangeza na sala yo na zo mbongo na tana poche osala ozolo bana pote ozoloka asala osale nini ya dada na bongisa na sala mbali bage no kolula moi ça ba mibali bage no kolula ozaza moi ça libala ndeko nango yo créer problème ba fidèle internaute balinga aboete yo lobi na yo kana langage na sala ye bakende kolula e bongo soza moi ça libala mais mobile na kolula ngana za wana pona kobongisa ngana ndimite po loba ngai na obongisa mosi na nga pona yebi musala wana mais net si zo mutu net si faire rigola le padre asala na musala obongisa basité bon a obongisa merci la aigle jaune ndenge nini fabenga ngai beauté chinoise na ya wana na ko intervenir faire koyemba na mariage na ngai mais pona kobongisa mama Silia aigle jaune et senga ngape intervention na ya wana oui faire benga de info na bongisa musala na palais na ebia na bovan na ndaku na ye faire marambo parce que ma belle a pas bien Christophe Versailles bien c'est belle bien chinois marambo c'est bon to ya pa ndeko chinois poye pas dans la carte moni pe ba tatouage awa comme chinois tatouage au koyo tina loboko na ezani alipeka tatouage o ezara art o nga artiste tara parmi ba artiste singa fuzo ba art na nzoto pona ko ser exemplaire ya art et c'est art ozo symboliser ils ont symbolisé la angia on a un tout mot non violence na lingi trop ba fantaisie on monde que ça ange pour na ange azo défendre nga makambebele ange ozana yazo défendre na makambebele si netini par rapport à ya ba tatou quoi un artiste faut dans le mot besoin signifier art et cause abissa ça a été on monde qui a préféré ça ange nga boton en octobre nga za mon octobre horoscope nga za aigle on a préféré ça aigle ça ange pour ange pas ça ma papou horoscope na robini horoscope na ngai eza veut dire moi oyo o nga botama horoscope nga za aigle ya nga préféré ça na ça ange cinéma papou c'est bon merci beaucoup est-ce que au ko citer les biso ba différents articles ba boulot salaka tchaka so ici il n'y a aussi des biso tout na esthétique ba boulot c'est belé so depuis no tanga ngo awa misuku to yo mona osalaka nani o nga salaka eza net na salaka tatouage en couleur noir et blanc na salaka ba perce ya lolemo mutolo ya cerce ya libele partout na linga alors si na salaka pédicure manicure soin de visage na kataka nzela mino na posaka bakal to salaka fossile to salaka basila naturel to posaka ba faux ongles to salaka soin mibali basi to salaka pe massage en plus to salaka pe ba coupe o to bomona e René Mikolo biso AP na mitso to pratiquement déjà ba vrai chez ba bimika mité bonga bomona bango na katsa ba sa kewa to bon ça komona oboye vraiment komona oboye neti oza boye ba bogar boye est-ce que yekuta moninga déjà défendre bongo yo écrire là pas problème to lo ba vérité pour les émissions fait vert lo ba vérité to comprendre pe moi ba marambango za les grands nini ba avantage na ba désavantage ba problème au beaucoup nango te toujours ba buso bezanga pour ce toi artiste artiste ko na rana makambo mais comme ce toi artiste toi ba pasteur tout est malibosa ba te belé sans force en concentration force en esprit sans esprit zéro o eza boulot le ko ba boulot nyonso même peu professeur tant ça radar libosa ba fille belé so ka expliquer en paniquer ya moment na rabas tout ba a tout ça ba rendre droit ba ndeko na biso le ko ba petit na biso mais ezarati na cadre net que ya bolingo so bande ni ezarato sali boulot to se pelsier assisi accueilli. C'est bon, merci. Tu commis vers la fin de l'émission.
Et puis les réseaux sociaux balobi ba porter biso plainte po to lingi trop souci na biso za ko bongisaka ba mama yango to talaki to monaki to bite photo créer buzz mais na buzz apamba to créer ki David Mosso abengi beauté chinoise alobi a mettre biso main forte yango to talaki to monaki to bite to pousse na rappe na David Mosso produire Rafali na oui alobi to a tamboli partout na belango wapi ndeko nanga ozolo bara tiko lo ba bien na zolo ba o esa vérité bato batala karibu ya dimanche bayoka kango esa naza na intérêt ko sate na lo ba vérité na yebi émission fait vers ba na poto ba ya dada ba olandango ba moi c'est kitoko mi José la reine de Kanfufu ba olanda émission vous comprenez na yebi na intérêt ko sate na lobi boy David Mosso a porté biso main forte a bien tamboli partout dans monde a outi ba Russie États-Unis a kuti actualité moko beauté congolaise pas de complexe ya na lobi ya kisalongo ya nini David Mosso a bien porté biso main forte mabesa wapi c'est bon merci na pesi ba big dédicace na Derli Pirlo Tulunda na pesi Norbinonte ke wana ba banonga la bimisi na babokasité na ngai donc respect papa travail aux émissions fait vert bana poto bijou grenadine yeyo autrement dit l'ordre national du léopard ouais yeyo c'est bon tout le chité vers la fin émission na biso aux aba dédicace moi ba moto repesa wana zanga te wana ekoiko sanga te na ko pesa mbote na nga na mwana nga Chancelvi na pesi na mwana nga Plara et puis na pesi na massa nga Christa Versailles le petit Jésus conseil ni no pesi pona bandeko nyo surtout baza ba non courage ba linko lukate wa mona musala ni ko nga ko sala ngo to pesi mo conseil ni conseil na pesi kutu tozo lukane bango ba no ba kobo efati toza na posa na bango. Pour il n'y a pas de son métier, il y a des sortes de gens. Tozo benga tous les cowboys fatigués. Bisoyo. Bisoyo, tout ça batou, ma boko mi balé, ma komi balé, talanga yo. Na habité son ali, se te boga peut-être pour la tête linette. La boga, vrai Joe. Il bisanga. Et puis, nana moi, sinanga bien. Il y a bien, à la nanga na boulot. Ah oui. Bandeko nanga na encourager mingi conseil na pesa bango to luka. Kovanda, et ça bien te kovanda ngo zo créer kuluna. Kovanda ngo zo créer marambu bakwiti. Kovanda zo créer mama malongate. Boya to pratiquer, to porter mes forces, to simbeloko, to matato ke liboso quoi. C'est bon, merci beaucoup. Chinois ngambu na yo. Si conseil Zaraka, Babi, article 15, devriez-vous me revenir à Bisso Pepe Carol, article à Bissongo, les autres qui pétaient, aux amours, non, aux amours, toi, jeune garçon, tendez à ma cliente, ma casse, c'est un peu bossé. Conseil Zaraka, à tout Luka, tout préparer à venir à lobby. À part ça, on peut savoir monter dans bateau, tout baby beauté chinois, Anel Kamasevo, on peut se monter dans base paradis. Est-ce que vous avez abonné en la perspective na ba mina tout ya Belgique, ya France, ya Londres, États-Unis, Angola, babi, te bossa ni binoté, est-ce que vous allez ba gros bisous. Babi 2018, bon moi ba je suis à Kamité, na mito beauté chinois, ils ont inachevé, ti bon mon na boyé, toi non, toi travailler pour ba main fort ça te ba soutien ba ça te biso mo to débrouiller, le beau comme encore il sur la simplement sur leur amitié, c'est en fait ça en est belé pour Simba, j'ai ça normal. Tout c'est un bateau, bazama ba congolais, bateau ba ebike sous na bâtiment oyo et resama au projet qui est liboso. To lukande bine ça. C'est bon, merci. To komi na suka ya émission na biso. Bana poto to tika na no grenadina télé manan l'ordre national du léopard. Eh bozwanga bien et ça kitoko. O za première émission bijou grenadina beti na kati ya Congo check TV. Donc et ça lit bien muta fongoli émission il fallait ndekolanga verser à fongolango mais muta fongolango la beauté chinoise na maison nae eza pina kitoko na pesi moi na pesa moi lisolo moi muke rapidement musala bandeko basa eza musala mo malamu pourquoi na kuta jana jeune frère mon na ville azana asala ba misala moi établissement na eboué asala fi moko mona patron mona mokunzi mona boss boulot ka sala ki manzaka fi ona siko kraka yango na ndenga dega jour mususu ka ndenge zala ya luka fi ya luka ya bien dit pa télémission te ya les deux affaire manzaka te to kita parler to kita parler ba comment la parler à présenter hier apena azaki pena trop surpris à comprendre te momi on a présenté père na bango oyo fiancé na ngai fo balanga oh père vraiment c'est-à-dire surtout ka oh mutu fa balo yeyo bon ça va pas de blême ta choix mutu père p azwa ba lar na azwa quoi financier moi na pas na ba lifanto na pesi ya
yaya abala na kati ya famille riche yaya lisolo na ezaki ba transport ki ngasa nini lisolo vie changer di lisolo changer akoma pe robeta tourner ti beauté chinois beti tourner le marave 4 ni etala baya bango kamwa bango ko asimbi gwa ba masane bango asimbi kisi benini donc ezana ngora moi ba conseil ba émission Hollande ngoyo na pesi Solange Teke Bambote à partir de Belgique na pesi grande sœur na propre pardon Jocelyne Toulunda na pesi ba big dédicace ya Dion la perle rare na pesi ba big dédicace respect na pesi ya Lili Mavinga ba coup de chapeau ici ko zali na pesi ba tunyo surtout alingaka ngai na pesi no ba kuku ebele en tout cas pour na lelo to sukia respect sans oublier mon boss Sibou Mutombo les grands prêtres Mika Sadina Belgique.